Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM tika ete kimia nkolo ekota o mabota na bino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke mikolo oyo na ville province ya Kinshasa insécurité ekomi makasi mingi oyo ezali kosala pasi mingi na population na oyo etali ba enlèvement kuluna pe makambu msusu ya mabe bolanda element oyo. Mikolo oyo bakinois bazali konyoka makasi na oyo etali insécurité liboso ezalaki bakulu na nde mutu babandaki konyokola population kasi système échangé eza lisusu kuluna te ekomi nde dossier ya kidnapping, c'est-à-dire bakomi koenlever batu pe bazali koboma bazali kokende kosala bango ba opération koteka borgane ya kati nzoto oyo ekomi kosala pasi mingi na population bazali koyeba te basala nini bakomi na insécurité ekomi komata na taxi pasi komata na bus pasi pe komata na moto pasi bakinois bayebi te basalela moyen de transport nini po na babiloko wana nyonso bazali koenlever bato enlèvement ekomi eloko ya lisekite awa na ville province ya Kinshasa population bazali kobanga ezala kotambola na makolo bakomi kobanga bakokutana na bakuluna finalement bazali komituna bakotambola wapi po bazala na sécurité na yango bazali kosenga kaka na ba autorité bayeba na ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pe bakanga ben civique nyonso o bazali kocha trouble na kati ya capitale. Caleb Kamwanya ebaki na kosolola na base na ye kuna na commune ya Kalamu elekaki ndenge nini Elvis Meti pour na reportage. Na mission na ye ya ko réunir ba base pe ko préparer échéance électorale Caleb Kamwanya accompagné na Asbel construisons un avenir meilleur bazala kibongo sur terrain kuna na quartier Yolo plus précisément na commune ya Kalamu et Paiwapi ba population bazali ko benga les grands notables pe le faiseur de miracles azalaki devant ba milliers de jeunes pour na tina ya kosolola na o etali priorité pe préoccupation na bango na o etali ba préparatif ya ba élection pe ko benda bango mato c'est-à-dire ko interpeller bango na ko tikate to pe ko mi laisser faire na ba discours démagogique ya ba postulant to pe ba candidat oyo ba mona na kakaka na tango esengeli ba kabola ba polo. Député moko apart ndeko na mwaza yolo na kauka a na bosi te kombu député moko bana commune na Kalamu na commune na Kalamu masino na commune na Kalamu na 54 si lelo wa di mama na Kalamu na tika commune na Kalamu akata moko mona yi kombe des élections na kata commune we bisamai na ko etanga kate na ko etanga kasoko vanda kate we bi place etanga. Pour collier parole à l'acte, Caleb Kamwanya a mis pesaki yemoko exemple pour na kotalisa na ba jeune que eza possible. Kalamu échanger juste ce qui ba pesi confiance na kopona à la base ba conseiller communaux à qualité oyo ba komema ba desiderata pe ba préoccupation na bango na niveau provincial pour que batikela ye charge wana ya ko présenter ba préoccupation majeure na tina ya ko développer pe ko faire émerger commune ya Kalamu ndenge kaka babengaka ye Kaliwana. Dès que le bâti, le bref, ça à 5 mois d'élection, le temps ça la vote par sentiment, comme ça fait ça, on peut essayer. On dit combien de chaque fois du mois qu'on a connu. Donc on a pas de bébé, Boyende Zalaka et champ citoyen et zalinde leitmotiv na ye. Phénomène postura oyo ezali kosala pasi mingi na population, c'est-à-dire bakomi koyiba batu na ba moto pe bawewa bakomi ko botola batu biloko bolanda reportage.
Phénomène poustura ezwi lisusu ampleur makasi mikolo na ndenge ya kosakana te. Phénomène poustura ezali bana oyo bayibaka batu basaki na nzela likolo ya moto mingi na bare de bis okomona kaka moto ezoleka okokanisa ezosala transport nzoka nde grand fakwa chikolo po azotala misu pai lokola mutabungisi tonga. Il suffit kaka amona mutu atelemi na sac azaki diba moindre pimpin abotola sac akima tula mwisi azaza soki mutu ya courage azate alanda saki ekei oleli ebele. Yango tozali kosenga na bakonzi bameka ko renforcer ba mesures de sécurité pona kotia suka na phénomène oyo po ezali konyoko la population quinoise et ça les maka presque partout et kosenga na bino botia ba elema na bino na nzela deke bamoni batu ya boye na nzela batia bango maboko bazwa mbano na bango population ekoka kotambola na kimia soki bosali yango ekosale loko te. Barre de bus et kominango bandaku ya ban civique bashege bakoma kovanda wana ekomi kosala pasi mingi surtout na butu pona kozwa transport kotelema wana population akomi kobanga a cause ya biloko wana. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali barre de bis en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke barre wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango ndelie de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment baluna ka poto mais pour ni vraiment biso pe tosala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango poke non mutu vraiment donc akopema na e place wana pour azela transport mais to mona vraiment ekomi bosoto bashege bakomolala wana ba mama mususu bakomoya na bana wana na ba fazer mususu bakomolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka na ville mususu te. Gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo ndenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona sika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susute moyo te matana na petit peu va ezali susute comme bakuluna bango bazaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi ndenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki ba transco fo bandotelema ba bis nyonso fo bandotelema bakoma kotelemela ba place wana te bazotelema place au barre de bis ezate mais place oyo ya barre de bis eyoko koma ba ndaku ya bakuluna ya bashege ozomona batu moko bazola la position moko ezate moyen moto ya za normal ayeko zela bis na ye atelema wana ezate bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazo senga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya ko réhabiliter ba place wana malamu pour que biso nyonso to banda kotelema wana poto zela kabis na ndenge ya kimia. Awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngolokola bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo boye ezalaka te tanenge che tanenge sali kitoko te. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te bolanda. Soki
otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarqué que depuis tokotaki na période ya mvula, banzela mingi ekomi ya kobeba makasi. Po degré ba mvula o ezali kobeta na ndenge ya kanda, yango ezali kopasola banzela mingi pe ekomi ko créer ba érosion na ba commune pe ba quartier misusu. Kasi soki totali malamu, ezali nde manki ya ba canalisation ya malonga po soki ba caniveau ya bien ezalaka eko permettre mai ya mvula eleka malamu. Kasi eza na ba place misusu okomona terrasse moko ya mukie pembeni ya makadam mai ekoya na quantité belé na pression ya makasi esali débordement na terrasse ekotiti na kati ya makadam. Yango ezosala ke banzela mingi ekoma impraticable. Sima ya nyonso wana population nde ezali victime po moko ba chauffeur bakoma kalolendo okomona ba matisi transport to pe bakomi kokitisa batu avant destination. Bakonzi en tout cas bota la population na lisu ya mawa na kobongisa banzela po circulation ya batu na mituka esalemaka na ndenge sengeli. J'espère boyoki po boye tanenge tche tanenge sali kitoro te. Bakinois bazali konyo kwa mamingi na oetali eau potable mingi na bakomine bakoma kosalela kaka mai ya mabulu tope mai ya basource population eleli na bakonzi ya régie des eaux baye bakochela bango mai ya malamu. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defoite. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba côté mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawa ple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na période ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manque a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC o ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge tche tanenge sali kitoro te. Système ya bon voisinage ezalaka lisusu te pa ya bakino ekoma mutu na ndenge na ye or na kala ezalaki voisin boni voisin ndenge nini ezala lisusu te. Lelo na Kinshasa les bons voisinages ezalaka lisusu te ndenge ezalaka kala okomona soki na famille boyambi ndeko auti village aye na mwa masango fufuto mafuta okomona mama akozwa basani abandi kokabola biloko ndambu epa ba voisin. Kasi lelo système wana ezalaka lisusu te ekoma kiaku suite ya ba pasteur to ba prophète oyo na maloba na bango balobaka ke avant ya kopesa mutu eloko esengeli oyeba état d'âme na ye to pe avant ya kolia eloko ya mutu. Kote mususu pe ba comportement ya batu okopesa mutu eloko alie soki ayoki pasi o yende mutapesa kinga nguba. Nzoka nde nyonso wana esalaka ke to perdre moko ya ba facteur na kati ya culture na biso po ezala na niveau ya village bauta baebi yango malamu okomona na pokwa ba papa bakofanda esika moko mama nyonso akoyana biloko oye alambaki babandi kolia ensemble mwa tamba pe pembeni ambiance wapi. En tout cas bolingo ezalaki makasi pe soki moninga azwi problème bango nyonso bakozala toucher suite ya bomoko o ezalaki korenye na kati na bango. Tango akala ndenge zaike ozi mupaya aye na ndako na yo ayeli o mwa koli yo koli wana olia yo moko teka nde bino bolobi okota mwa ndambo opesi oyo mwa ndambo opesi boy mwa ndambo opesi melelo oyo
soki ekoma ndenge wana en tout cas mpona kokaba bomunyonso kozama ye na oyo ye aza nango mokie so naza mokie na kokaba ndeni natali bayenga koli na ngai efona bomba naliaka malembe ti kosia mpo ngai moko naza na mbongo te biso mpe tobandaki koyamba bandeko a partir kindoki okóma na bafamille opesi mwana ngai eloko osali boye okenda kolia pasongo oyo tokóma koboya na biso yango tokóma evite makambo wana mingi ezalaka nango mesiko oyo tokóma kobanga na biso elongola mpe bolingo makasi ndenge ezalaka leki na ngai boye nake pa yaya nake nalia nasala boye tosali yaka okende boye nabeli nasali boye nani akenda kolia pa yaya na bango nde moto asali bongo mpo alekisa tokóma kobanga. Moto azangi bolingo akomona nzambe te po na Bible ebandeli pe suka bazali kaka kolakisa biso bolingo antuka ekozala malamu soki tozongeli lisusu bolingo wana ndenge ezalaka na kala. Centre hospitalier Dominique Leker ezali esika se moko ya ko se faire soigner yo mutu ozali na maladie oumeli nango kasi ozwa solution te tope otamboli na bopito ya ndenge na ndenge maladie ezali kosila te kende mbangu na quartier Joli Park na avenue Ring numéro 4 bako traiter yo kitoko na centre hospitalier Dominique Leker pe maladie ekopakata. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traiter yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki oyembaka kasi ozali na besoin o enregistrer album na yo ozali komitungisama pona kokende libanda ya mboka nga na ebisi yo komitungisama lisusu te po studio liloba eye kopekisa bino kobima libanda ya mboka na o etali ba enregistrement ya album na bino bokende na 14e rue bokozala discuter. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na
studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima caméra tozalaki na Torrens Atibu bazalaki accompagné epai ya Samuel Ilunga bangonde mutu babendi biso bilili kitoko makasi montage kumbamaki epai ya yemoko Peta Francis ye mutu a monter belément ya lelo kitoko makasi kasi tika to pesa bambote na bino nyonso bolingaka Mag FM tikete nzambe abatela bino nalobaka toujours soki tokomi na suka jamais tokoki kokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso aebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba yemei de king daddy de daddy Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino tokutani mikolo ezali koya.